Et continue le hibou. Après lui d'avoir extirpé tous ces militaires cumulés à Kinshasa, l'opération s'était très attendue. Très étendue jusqu'à sa ferme de Kachamata à Lubumbashi. Vers les après-midi, une opération de grande envergure a été menée à la ferme de Joseph Kabila pour déloger tous ces militaires engagés aux côtés de celui-ci. Mais hélas, même si on cherchait vraiment une sécurité personnelle, le cas de Kabila est étonnant. Bakutaki na Kachamata. Bakutaki na Kachamata na ferme. Balobi, imaginez, on a vu qu'il y a un Lubumbashi. Bakutaki. Plus de 610 militaires ont été maîtrisés. Et puis là, 610 militaires, ils ont armés jusqu'au dents. Donc, à ça, tout le monde a déclenché Bitumba. N'a pas soi-disant appartenir. Mais il y a des gens qui ont Congolais qui ont anéanti le Clabon. Balobini, plus de 610 militaires ont été maîtrisés dans sa ferme. Après violentes échanges de tirs à balles réelles, finalement les FARDC ont pris les dessus, contrôlent toute la situation. Bonjour, bonsoir, Nabandina sur la voie céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali, Ebele, partout dans le monde. Bozolanda biso par la internaute, on a une états na moni, pasteur Sezamunanga, na molo ngale mama Sylvestre na Uganda la pesi Mbote. Oscar Lukunga Bozana na Europe on a moni mama konde chita mais c'est que toko maman de Charlotte maman Kabashi Charlotte Bozana Asie Océanie en Afrique précisément en Angola mon docteur émérite sans oublier en République démocratique du Congo et Saline de Konabino Moïse Manka Antibal et Misso Bolina tout le bateau tout ça décryptage il y a actualité politique. Merci Nandeko John Mboke Bende l'équipe Malva Céleste de Alvi Bea de Tobatu Lola Ezako Futa Simatokoloba Nzambe Abotozo Wapi. Naza sune sengo makasa wa babina mkwalelo auto ça décryptage ya actualité. On a bien en gros la vérité cachée sur la mort de l'ambassadeur italien en RDC. Kagame Kabila cité. Ni ne c'est pas ça qui. Bah c'est jour à Kabila une forte délégation il y a ça. Ils ont un niveau il y a Dubaï. Ni ça que c'est passé c'est donné ko changer Kabila ozonga ba ozonga soute. Ils ont si je to lindo bien on a bien c'est awa. Mutu da omesa na koko na to ça la décryptage ya actualité na koko mbote antibale bonne santé ça bien par la grâce de Dieu santé ça bien. Santé ça bien mais babi facha bomisi diplomate abat. Te zaki ba jeu politique ya batwana omoni makambo yango ya diplomate italien donc biso peuple congolais et puis biso passi parce que Kobanda Rome des aliwana na biso ba congolais tozakelo komoko mais via batu omoni biso na Italie to mesana tona ko beloko met fois que Kabila baninga ba bete loko to benga kabichiki la tuboya Kabila tantaki par tous les moyens a bete loko a sasunge sona li suba. Et Dieu merci loko la biso dati sekedi le père ça préparera biso ya moto moto biso bande biso afena ba poto bitumba daki bitumba moko sacré ça dit pour bundango faut à vacciner awa siko to bimisi Kabila nduse mutatika kolobate Kabila tante biso makambu ya ambassadeur ya Italie pour épée sa confusion sur scène politique internationaux mais vu que tu sais que dans Zamaye ndo moni to dépêcher déjà envoyer spécial na biso akei kuna pona kosolola na Italie ils les bien awa siko yo au moins na kati suki yo eza dasi na victoire badabase baté tu sais que le père il biso mukolo IDPS et ko zo pouvoir atteindre ça simo te rebete. Ça dit, tout ça, Kabila politique, il y a Kolo Soso, a besoin de Soso naï. A Salini. A d'autres indications, soit na Soso Kota Katsanda, Pouwa Kangi. Au moins, il y a qui Dubaï. Mais les États-Unis, c'est anticipé. Bagé qu'on négocie Kuna pour Bazwa Kabila. Poni. Tozo tiré Penda ba Congolais Matoi. Bitumba, ezaki bitumba tiseke dié mokote. Ezaki bitumba ba Congolais nyoso. Foko yeba ke tozalaki na bagarre na Rwanda bana ko bundisa biso. Le lorsqu'on moni tozui mwana mboka, so tozo tuna question na bato bande ko loba. Kanga ye. Sala boy, sko ye wana kimi.
accueilli alinga sala mobulu na niveau katanga to empêcher à partir de la déclaration tout ça qui na betando ike na niveau la voix céleste na ndenge pe koko na biso baba kingu aokai biso to so bani eta poto komi Kabila kei Kabila osonga te antibai na bombela ote osonga te po Kabila soka zongi ni yake pona 15 jours te makamba 15 jours kolanda bana mike wana te bana mike wana bango ba ebi pina masolo ya politique te bango bakoya bango bulo comme si Kabila akwazu kopesa bango mbongo bozo mbongo yango bolia mbongo boku misangai awa mutaku msusu Kabila zate Kabila ndake wana soka zongi ba okangai usomo soka zongi ba okangai pe so bakangiye donc à cause d'une explication on peut s'abattre parce que d'abord un agent dans l'étranger rwandais avec une mboka ba congolais copier Congo ko sala makambe belé tant la fois Kabila kende Dubaï Kabila ba sali conversation na Paul Kagame to ça bitumba entre Congo Kinshasa na Rwanda ah bon oui donc ba Rwandais pona bango donc des Belges kenda kolonza biso to ba koloni musu asika ba yanga ba Rwandais monte ba kabola ba secteur minier mutumtazu ya par naye mutumtazu ya par naye donc soko songi simoromona biloko nga SEO c'est pas ça qui lobby ko beta d'abord ambassadeur ya mboka bato azo représenter pays na bango pa na bino ko beta masasa bu pourtant to bomie ye wana kwai anakuchunga sikoyo Kabila yebisa parce que mutandenge wana akomi Dubaï États-Unis anticipé c'est la bino il faut ba okanga Kabila kan doucesco so za politicien de comprendre so za politicien te ou ba politicien lelo kuya ba comprendre pour ba kompe belé na ba réseaux sociaux ko loba so ka fandi de to mena moi champagne na ya monde bani mais ba kokwa masolo ba ça to bibenga ba koko pamba te to benga ba hotel koko ga yo le ka yedi c'est dit na beta kana beti mba moto ki to déloger Kabila en douceur to kangie en douceur ndake wana akoya susté donc so ka ba okangai parce que moni le numéro 1 il y a CPI donc yepena ye uniquement pas Kabila parce que donc le Kabila non ndeni il faut to luka ba fraction makasi pour Kabila tala ba dossier plus de 375 dossiers mais basani bazu ba dossier ya zinité bazu ba dossier ba désespère wana batie likolo bazu dossier Chebeya bazu dossier Armatungulu batie likolo pour mais Kabila ozonga ba ke pona libéra Kabila ke pona tiba za élément awa élément na invité ozo continuer zala calme oui bande ko bolanda ce olingo la utakola na politique e bande zala pe na capacité olandi sur la chaîne internationale ba journaux parus magana na monde et ça très important ba débat pour te ko lisa on comment senti ba alors bolanda journal o ils ont ce journal spectacle les allemand ah ils ont le bas pour na ils ont le belasir arrivé à Kabila Dubaï bande beaux très tentatif pour comprendre que peut être tentatif oui bani lobby bolanda lobby ni babani d'abord donc on a animé comme ça en allemand animé en français pour la compréhension madame Badebola na biso babi mort total du FCC Joseph Kabila quitte définitivement la République démocratique du Congo pour Dubaï définitivement yo mtozana ozotu non akozonga je zo bakeno de Kabila kebo pour na libérer ba continuer babi tous les dictateurs dans le monde finissent pareil soit la prison la mort ou l'exil forcé. De au Kabila qui est exil mort forcé. De exil mort il y a alternance. Baba c'est tombé comme sans résistance. Mais lorsque on monte aux mutaloingo on comprend l'autre. Ezaki a donc aza patin, aza étiquette, aza bois, mais tant bablo zo tombé malin. Ah et continue le lobby. Tous les dictateurs dans le monde finissent pareil, soit la prison, la mort ou l'exil forcé. Tel est le cas pour Joseph Kabila, qui vient de mettre fin, et le bien qui vient de mettre fin définitivement à sa présence en République démocratique du Congo pour les Émirats arabes unis. Sur ordre du magistrat suprême, sur ordre du magistrat suprême, Félix Tshisekedi, tous les soldats assignés à la protection de l'ex-chef de l'État congolais, Joseph Kabila, devront retourner dans leur caserne pour être remplacés par la police congolaise en conformité avec la constitution. Et là, Kabila qui m'a je dois continuer. Bandeko, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois?
yo za congolais ofandi kuna me mundelo aza nationalité moko tenga ina mazo comprendre makambo azo sa comme même ba journal comprendre mais yo za na distraction nani azabo siko yebisanga ya moi ne me suis pas difficulté et continue le Iboué. Après lui d'avoir extirpé tous ces militaires cumulés à Kinshasa, l'opération s'était très étendue jusqu'à sa ferme de Kachamata à Lubumbashi. Vers les après-midi, une opération de grande envergure a été menée à la ferme de Joseph Kabila pour déloger tous ces militaires engagés aux côtés de celui-ci. Mais hélas, même si on cherchait vraiment une sécurité personnelle, le cas de Kabila est étonnant. Bakuta ki na Kachamata. Journée zo le bébé bakuti na Kachamata na ferme ne. Balobi, imaginez on a ki ngaka tie na Lubumbashi. Bakuti ni. Plus de 610 militaires ont été maîtrisés. Et puis là, 610 militaires, ils ont armés jusqu'aux dents. Donc, à ça, tout le monde n'a pas dit Koko Zonga, moi, tu vas dire, oh, ce coach Zonga au Limbola. N'a pas dit que non, des Zaboué, Kabila, c'est New Kawana Souda, c'est l'événement à Zonga et non Sima. On a besoin de concerter, il faut faire très attention. Il y a besoin de danger des Zakibou. Bakatarata ba bimina balabala ba o pont ba déclencher bitumba na ba soit disant appartenir mais nzambe kaka o ba congolais to puyaka butumoi anéantir le bon balobini ni plus de 610 militaires ont été maîtrisés dans sa ferme après violentes échanges de tirs à balles réelles. Finalement les FARDC ont pris les dessus, contrôle toute la situation. N'habitez Koko commentaire na mais c'est clair anti-bal. Le moni batebele ba mona bien batterie de pesi neti batterie de pesi neti batama boma balobaka biloba lobo. Et puis je n'en continue na bosane abi elobi esu ici bobi après lui avoir retiré tous ses militaires. Joseph Kabila se vit inutile de passer même une seule nuit en RDC car entouré de policiers congolais. Joseph Kabila ne saura fermer ses yeux du fait qu'il n'a jamais mis des Congolais autour de lui pour sa sécurité durant ses 18 ans du pouvoir. Vers 15 h, l'homme de Kinkach était déjà en route vers la Zambie, où il y avait un jet en stand pour l'acheminer vers Dubaï, où il pourrait se sentir en paix, en toute sécurité, fermer ses yeux, puis apaiser sa personnalité. Donc Kabila Obi, les jeunes le bagano, banda durant 18 ans les Congolais à garde d'été, ils avaient étranger monasco. Mais 47 mutu apesi bo. Imagine quand nous avons ndako muta kochono, batinga la sécuriser o. Ata yo mo pena. Mais vous te ça muta zonga, ete koko. On a pas révélation commentaire non. Au moni ya on tout dozo le baboya. Muta sali commentaire eza allemand. Bisoté. Mais so tellement quand bisoto lobaka, ba babani o affaire du kuna na poto ya bifte babani. Bato ide peso pe balekisi biloba loba. Sko to bisa bilo banaka ni no Kabila en difficulté. Quand on se dit tando ikao. Nana pourquoi biso. Balobaka boy. Ça dit au moins makambo ba couvre feu oyo. Kabila tantaka biso le 24 décembre na le 31 décembre. Mamba couvre feu. Donc ça de fongolais mi souté. Da pas mon coronavirus ba dossier. Ba dossier za na kati coronavirus cité, za masolo beta maki na kati wana. Ça dit to beti yango à sentir insécurité, à quelque temps abolika ka insécurité na kima. Yeto tie système asoso na zo bandele loko. To tini kela kati ndako kota so akoti beko to zui. Po au moins l'état po to komi to ti musika. Au moins même ataba te belé balbani. Tisekedi akanga Kabila. Soki atsaki mutu wana soki na nango wana. Soki azaki pona mutu wana. Ndeka ka 2 jours akanga Kabila. Mais tala sikoyo bakanza Kabila ndoki. Donc bomba ba couche ba petit na par-ci par là. So bengo si mamutandi wana brutalité. Et bon zandé. Aso to tie maboko. Pe anguse. Pe tozo songa kana prophétie de docteur Etienne Tshisekedi. Et reste mémoire o alobaka. Que moi no ba okangaye ligoté pe ba osambisa ye procès aux alan direct
Combo na ona lo Hippolyte Kanambe za Kazemiri ah mama na komona o Marceline ah yo za assassin na mboka batu o ya bokoma mokonzi po siama o mona jino bazo bani na kati ya sécurité na ona aucun soldat congolais mais to ba biloko wana mbongo na biso je frère e wanda ko futa ba soldat rwandais na ndima biso ba te bazoko sabilo bono ba biloko aboy lelo so Kabila yona kei na Dubai ponja pamba monika mpuku razolinga ba americain ba ko na Dubai wana et prince on a Dubai antibai na bisayo akolinga jamais ranking les États-Unis d'Amérique au moni vie ya crise économique de komi Congo azali mwasu asa kitoko asa na bomengo bela simbila maboko sadi muto va pembe la Congo ndako bika soki na divoir Congo na ndenge ya nyamu Congo a refusé siko quoi États-Unis da vers Congo États-Unis ti bateki to marche Kabila ba okangaye Kabila ndaza boinda ki wana kozonga susti à part ça ba okangele à partir à niveau libanda parce que moni to bagi état de droit faut pas ça misa Kabila akimi tosenga ya botindela biso ya wazonga wa afanda na kitu wana basambisa ye ah bato botala posa Kabila yango condamné à mort Kabila Kamsembele 50 ans de prison zala wana et ya bosenga talipa tala ozomoni izo pesa ngai esengo tisekela bisa biso bole père abemoni mwana oyo Kabila ya ndo men Kabila abemoni Kabila donc akondimaka te ke ya zai presa Congo akusema même atalipa et akokende ko corrompre be stats nyonso na bambongo Chine botindelanga ba milice batindi mais tozo karbona ndinga malem fin Kabila komi mais lokola nde bato ba yebi masola politique te pona bango ba beke donc ba commissaire Kabila na badra moko Chine rambo ye wana yeme ye ba ko kangete ba osaba nisko ndo kangya ndusega pe to bisa pe batute Mona zana to ça veut batute to quoi nous se non Kabila ba jouer na Dubai ça fait maintenant tasongi 4e jour yango e ba otinda Kabila sali biso mabebele Kabila sali biso mabebele Kabila a torturé biso Kabila nyokoli biso. Alors commentaire qui pour sortir à Kalef ça pas répondre à débat Tshisekedi c'est ça va secret il y a secret d'état na ko bisa Tshisekedi ba secret serait dans une à travers notre 3 services service ya biso mo ya mboka na service secret américain na service secret ya ba israélien Mossad basé fier dans le monde entier et ba l'équipe israélien na filiatique basate donc tu vas essayer serait que non bato tout ba kanga bango kala ba biso que non ote batangela nga muto yo o nga na boma maintenant même na banu ata la vele géant mazeya bo le ba ne batikala ba ofele ati ka bilo kwa na rapport na peut-être Tshisekedi ote chef ndeza boyenga ibanite Kalef Mutumabe ba okangaye so avec cette serait dini que montre ba désespéré wana na zoka moté o que bon trésor la salino mutazo monter ba tout Kalef Ndoki so avec cette serait dini ngaba ilenga monter wana ete ba okangaye asa pe ba crime belé o tout la république ba tamayeli ya sur république mo ba nanya etinde ya Kabila ba zu mécanicien ba comme si ministre économie voilà le sous-bonti ça dit pourquoi le ministre économique faut ça économie ça la wana quand ba okangaye o to le bina radio a top ya radio Kapi wana ezaka ka koloba kolela muto ko na vélo ko seka muto ko na vélo nosomo akoloba nete nganza boye na ça on peut ça ka po bani ye Kalef azana iso pesa bisote donc bataka ba film na bangwanda ngwanda pa ba ka biloko ngwanda zambo o akoma na pota fanda ko ngwanda saka ba ka pareko ba vati ka ba Kalef ba na bangoti Kalef ba na kabina ngwanda oh ba ya bani mbana ba ka bongoti mbana ka ko na gamba tunai o te ba bi foso nga pa musée habite ngana ko kena justice des c'est que ba service d'état il faut que quelqu'un pas chef de l'état Kabila ibo musée savini na be formation na yo na ba ni ndo kei kenam Congo telemate boga Kalef na éviter Kalef kuma ba na éviter Kalef tortira ba e biso munga mo na zalia na éviter doli Kalef mukakanga biso tanto mo suba makila na petit na ngai yo Dominique Kabundi o bien Kabundi Wallace Dominique président Dominique na éviter tanto to suba makila bonani papa Kalef aza les sorte pesa bisoté rapport wana biso to bona biso ye azela ka to ba convoquer ye a okende batal bi faire ça qui bon ndio ça qui bando les gars bakangio ba okangé c'est clair bato ba bomi bato yo ba famille net ya ba ndeko na biso na ti banani ba chebe yo so mo ba se pena Kalef
famille Chebe c'est la califité famille Chebe ba c'est pena na Dieu nous jamais na biso mulongo mupiku nyonso wana ba kalève et ba nan ba Dieu ba mutu boloko au moins Antibal quand tu serais là comme président a prêté serment ba tu n'oses habiter il faut pas bon ça va prison ba bon ça prison ba luzumu et avec comment on tamu ah bon c'est nge ba mutu so ba ko bimisa sko ba pétition so ba miibe ba iba ba chomu yo kotani yote na pona ibaka téléphone ya ba bouton yote pona ibaka écouter bima Kalev kota ya ba côté belé baza ba prisonnier déjà oh tu penses ba échappatoire ba ko c'est banane boko sande ba tu ba ibata sika ba la muko yonde boko siko bonne biso ba mbiaka ide ya politique boko sa biso jamais parce que biso biso tout formé pas maître Etienne Tshisekedi loko la kufa biso tout comment ba maître eza ba ko so bana mike pa mbo bato ba ya la muka ba FCC na tomo petit mo FCC aleki na TV bulu dans zone ba aime pas jamais ka samba azo maîtriser l'hôtel Kabila kimije Raïs Akosonga Raïs a partenaire à Tshisekedi ah yo zo tiré dans quoi péter quand on s'amène que Nkoyabo taganko yo dit Tshisekedi wana bi ke Kabila aboma bato belé elle tiré la ça so Kabila té ça brina ba Kalev bo fa na bino jamais ya soko moni do kibele là ah c'est la belle communauté internationale boy talaka dega ki nduka muté mabe ba ke ko bomana ambassadeur comment est-ce qu'on a dimension wana nani pour ambassadeur mais Kabila ba nyamburengi yoki qui soit l'honnête qui soit le borat il y a Rwanda ana mugonzure moko chuchure bango wana dato balancer na non awa bon na tinde va tirer sur à bout portant et pas il y a nani ya ba tirer ambassadeur na zio do muto za si passe a boa kelinga bolanda non ok bolanda wa ndenge vérimi c'est pas ça qui ok ok je vais continuer le passer aussi donc bato ndenge wana bazo bakinya Rwanda ana bojue Paul Kagame siko batandenge wana do bani babeta politique abichiki la toboy c'est-à-dire panzana nango ka kwa tsika nango poser union africaine et yindela ekaka et ça la bani na biso tous les tentatives basalaki toniati lango na ndenge ya kimia na bango ba comprendre mais on dit c'est que yo politique siko bato bazaki muke ba beta ambassadeur Masasi mais bazo sepela ah la to bomie la joie bobo parce que yebisa sikoyo donc est-ce que bango basalaka bango moka ndenge wana waza rien ils sont là préparés singe ou ça partir là as informé de pas une sorte de opération c'est comme si na kati ya fara DCB na kati ya information mais yebeka ambassadeur est tel na ebisi yo to ça pe na musala munene makasi ya usala pona armée wana c'est dit to ça na benefité au moins banda tsera da comme président ba général ba to musu banda côté donc ça les ambassadeur même au 10 opérandina nani Mamadou Ndala ba yebeke da oye ça akoya tsisika to beta mbongo voilà il tande bo tirer wana do bato sepela parce que so tourni bazaki 12 personnes motivation ni nzui bango Paul Kagame service renseignement rwandais ba yebisi Kabila il faut quitter comme une danger comme une insécurité soko santete Tshisekedi de penser à ko humilier yo ma sécurité d'où Tshisekedi aya ko négocier na gouvernement ya Dubaï ozonga oza prison kuna d'où soko tikal awa ba ko bloquer ba cause non tout d'où pour se sauver bien yo créer ka foyer de tension donc ba bete ba ambassadeur wa pour ba bete non so italien c'est ah bon mon pour la dina ate ba ke ko contre Congo sur plan international diplomatie aussi mon bateau quand va bete ba créer incident diplomatique voilà ba créer le kwana mais sikoyo et Dieu grand le quoi la Tshisekedi et si a solo la qui peut abisa ba mindele bato yozo mono yo baza bato bazo bomaka peuple congolais baza bato bazo créer bani siko so mona siko be confiant nango yavo moni mu roi Kabila toko bikisa yete toko limbisa yepete ezaka bosoto tsira papa Etienne Lubaka bon le molaka bosoto na bino moment ngo ekomi tolongoli bosoto tout en douceur ba bazo comprendre pété ba bulena biso to belela ke Kabila tolongoli en douceur est-ce que tout na sko mutuna antibal na bato bande ko kota Tshisekedi tembe na bato bande ko kota biso ba communicateur ya parti tembe
sikoyo est-ce que boko betela biso maboko te boye bakende en tout cas te bato oyo mosala bosalaki topesi bino mpena bacoup de chapeau parce que oyo bolobaki ekokisami ya biso tolobaka boye moto akompagne politique akompagne oyo mpo akompagne te akompagne te c'est-à-dire ekomi da fin toganye paris tofandi toota bandeko mosusu bakise baambassadeur akendozali na minduki alingaki kogravita ye nde barebele tokoa na ntibala ozali moko ya dessous de carte ya ntibala aza nango mama na biso moni bapolitique ya badiabolisation wana aza ambassadeur aza na province tomoni mo mfrisi ye mwa otoke na esta ozali armé jusqu'au comment c'est fait akoya na légèreté ya sécurité mokie bon c'est comme ça ndosala opération mpe ya bakozala na raison commentaire na biso yo Congo ezalaki pays oyo mututu yaka na ozwa yiba kende tala Kabila meki Congo na dimension moko antibal c'est-à-dire yaka na yiba zwa kende na o zwa na kende na peko zombo so zombo muke Kabila sivikeli yo ayo yibika 500,000 faut que je me mette 500 millions watu me la champagne awa kwa to komi na niveau ya kolandela IGF osala musala koto service à renseignement osala musala armement osala musala na lolenge ebani omona ki rapport ya papa na biso François B to pese coup de chapeau hein rapport a pesa ki ya on des offres fouti mbum ce ko bato o balikaki mboka zela nde moko ya désordre bakoki jamais ko luka bola mwa Congo na ndenga ordre babi ko soki na lolenge ya ordre to ba olia susti na biso ba kope kufie bele ce ko bato ba ngani eyinda kaka eyinda to panzana ce ko moi pe to panzana ça parce que bato ba finga ki biso lobi ba pesi biso raison bazongi na nzela et tout ça ba na poto o boso na biso et là que les Kimboka na ezake okozwa mbongo ebele na Québec talaka pe mboka na yo kolanda sentiment te na biso hiver malili wala mbebe comme rouge oto sepela mboka na ba avantage ebele tozi président de république oyo aza muto yo to wuti esika moko na bitumba politique ebele pe boyebi Olebo aider mokonza mboka na bino o lelo sali exploit l'espace ya 2 ans comme président Union africaine espace ya boya zo mata omoni président FIFA yao totu yebisa biso siko mukoli bomona de FIFA azui dossier ya Congo afandela ngo boye na ba customer na million na ba customer FIFA balungula bango ba customer rezumono bango tu faut pas kendeka to ta Shabani nonda na place wana donc na ino ba ensemble ni vite au combien antibal d'abord on a pu na séparer na musala busalaka pour na kuyebisaka batu makambo niveau de komeli Congo ezongi na rail Congo ezalaki longtemps courbé maintenant dressons notre front Congo ezongi sur na rail toto ki na vitesse moko ya masekite otie mutu makasi TGV tamponner yo donc OK kuna batu ebele to comme pela petite peste na suka émission na biso na habité gouvernement Union Sacré selon ndenge ma été tambola minde avec le ministère de la communication est venu d'accord bon au moins minde est congolais au moins congolais minde azape mon Union Sacré minde national comme congolais mais chaque national wana bona biso sko na jolino makelele na minde tozwana que main de son azaki pour ministre de la communication na gouvernement Tshisekedi il y a 2 ans on a coalition wana Tshisekedi asali bola mo ebele mais je non makele le belaka ngote non quand demande c'est une ordonnance signée 00/45 esuki mais main de cause de loko moko boye appelle so banias asa congolais aki na Union Sacré to boye kwani mutu ambaki bakozaki mo chef de l'État azu ba réfugié yo chapi FCC yo yakana tous a besoin Union Sacrée gouvernement de samedi sauf prévu mais samedi tu veux que non bazou d'abord serait bimi il faut ba action oyo ba osala ma Union Sacrée faut ba luka muto ba kolobelango na ba TV ko expliquer ba tout place aux amis di boulou hein président bongisi place oyo doit mettre la président maboko net biso sko ba tongisensu to sole mbule beta ki ma sécurité obi ke biso ki sensu na matete zo eloko moko na biso liboso parquet na biso gali bulu po se katani oke na gare na biso matete koloba kuli kelo ki mawato
sikoyo soki président si mutu moko bien atie place wana président bongo si nzela wana il faut pas le belango soki akokota mais principe ezali eza sous main d'alobi te oyo eza sous main d'alilo mais depuis akomunda mokolo inga atika pe mwa trace na ye mboso oyo wana te nana ndimaki mboso kosala makambo ndenge wana mboso aki nini o naza na nga kaka bureau d'âge na procédure na nga te maintenant en fait ali sentiment perchois wana cortège wa va bien te candidat unique ya union sacré yo wana vanjwana na biso makambo eza belé antiban yo pe souvent papa Baat abani onga zanga démocrate na kosala kaka volontaire chef de l'état yo remonte ngande carte ya nini ya union sacrée ngamona bozani perchois wana menda au changer pour un ministre, c'est pas trop jeune, hein? Donc on a travaillé dans Mibi. Merci de commencer à souka la émission d'Abisso. Dans la bataille, oh, to bengizaki Coco, na yene tout ça décryptage actualité. Coco na habité ce numéro de téléphone le basuka toka wana. Bon le basuka eza to pesi bandoko na biso ba ndaka biso na la voix céleste mbote bo s'abonner belé biso pe to lingaka bino to senga na nzambe ya bakoko apambola misala bosala libanda mboka. Ezalaka bien. Pour soutenir mon Konzamboka, tous à derrière chef de l'État, Congo Kindi de l'avant. Numéro l'anglais ali plus 243 84 40 69 461. Na pesi bino tumbote na sepeli ndo bwembenga na plateau na bino. Nzambe bakoko apambola musana bino. OK, merci Nzambe bakoko apambola musana biso. Merci Nzambe bakoko apambola Congo. Donc comme na suka merci na John Maboke Bende. Merci na monto pesi biso. Depuis le ando sur le lot, vous s'abonnez, bon priez ma casse pour la RDC, ce qui nous unit et plus fort que ce que nous divise. Merci Naopé Coco. Merci. Soyez information et Zali Oué, Antibala Royamba. Merci. Ok. Merci. Ciao.